Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup de temps, on a s'abonné. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, on a moko gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabingam na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na. Bonjour mes frères et sœurs, c'est bien moi votre sœur Isabelle en direct de Milouz. Nayeli Bosonabino, Nazana Motuna Mokoto partagé entre Ngai Nabino. Avant banda, le collabomesano, Nalinga ko saluer bino, Libota na ya munene, Oezali réflexion. Mbote na yo, Papa Lumière Kambulu, Esika Ezwamio, Mbote na bino, la team réflexion na Afrique, awa na Europe. Mbote na bino, ba de cœur, ba de moi-même, ba de dedans, ba abonner toujours na likolo, parce que ce que les réflexion ezali, pour être ba abonné ba ali. Sans bino ba abonné, réflexion ezalité. Motuna nangai, et que se basé na lisolo o ezo ko circuler na réseaux sociaux. Ezali na ndeko maman moko boye, c'est une femme mariée oyo ba auti ko perdre vie na hôtel moko na Afrique. Ndeko maman azalaki mariée, maman ya bana, mais au-delà de ça, azalaki pe na likangu moko quelque part. Maman wana bandeko vivre na mobali na ye na likangu na ye wana. Malheureusement, et tombaki le jour kekene ko kutana na likangu na ye quelque part na hôtel moko oyo déroulaki kuna kaka bango mibale bayebi et salike likangu abomi ye. Likangu abomi mama wana likangu akimi bazwi nzoto batie na mort ndenge ezalaka kaka eye koyebana ke bakangi papa wana oyo abomaki mama na biso na ba explication nyonso ya pesi vraiment naza kuna te eloko ememi ngai awa ezali explication ya papa wana apesi biso te eloko ememi ngai awa ezali décision ya mobali ya ndeko oyo likangu abomaki. Je m'explique. Ndeko mama oyo auti kokufa na hôtel oyo likangu abomi azali une dame mariée, mama ya bana. Donc mama wana azali femme mariée mais azalaka pe na likangu na ye. Likangu nde moto abomi na hôtel. Sikoyo bandeko ya mwasi bakei pa ya mobali ya ndeko oyo auti kotika biso. Ndenge ezalaka kaka na ndako na ye basala matanga. Mobali ya défunt ndeko na biso aboyi matanga na ndako na ye. Mobali aboyi balela ebembe na ndako na ye. Sikoyo motuna na ngai nde bandeko na ngai efandi esika oyo. Est-ce que papa na biso asali malamu koboya balela mwasi na ye na résidence na bango?
est-ce que papa oyo azali na faute koboya balela mwasi na ndako na bango? Est-ce que motuna na ngai wana bande kwa réflexion to sungana to répondre pour to comprendre. Ezali ndaku oyo papa na biso abanda kofanda na défunte mwasi na ye. Ezali ndaku oyo bazalaki kovanda papa oyo azana bomo oyo aboyi matanga na bana na madame oyo auti kochika biso. Donc couple ye akufeli na hotel makango mutu abomi. Papa na biso mobali ya mama oyo makango abomi alingi te balela mwasi na ye na ndaku na ye, aboyi matanga. Tandis que mwasi na ye ngana ekakotuna, est-ce que papa wana asali mabe po ya boyi matanga na ndaku na ye? Est-ce que papa oyo asali malamu ya koboya matanga na résidence conjugale? Ezaka motuna.